ndela lobela yango. Il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que des sortes de gens, papa. Donc musala ya mabe to ya chanana ezate misala nyonso eza très nécessaire. Biso kaka bato oto kosalela yango nde tozala na conscience. L'exemple oyo tozomona ke ba mama bakombolaka Yerusalemi. Musala ni sala akombolaka kaka kate mais nkamba eza propre. Wana musala te musala. Donc mutu na mutu azwa conscience na musala oyo ondimere et surtout que oyo ezali atata mulimu musantu ndenge ye papa yangenda lobeli yango ko nkamba ba service nyonso il faut ezala wana service mabe wana croix rouge service moko pamba de soto sali ndenge wana ke misala misusu to négliger wana to yokeli batata te yango biso bato to yingi Yerusalemi biso bato lingi nkamba ndenge ye moko papa yangenda lobela ngo na message na ye wana ke bato ya mitema malamu bango bakopesa maboko na Yerusalemi musala nyonso oyo yebi soko ye na nkamba nga domaine na nga yango loko lezate malamu nga na bakisa yango na sala yango bamisusu pe omona musala wana bapapa balingi yango papa akangi yo ndenge baninga mususu bazali yaki para ba malade ko se faire soigner mais papa akangi yo tala musala oyo dakisa papa dona bakanga bango papa mfuma mbanza baye wete ba monte mausolée ya papa kisolokele na papa yangenda papa mfuma mbanza atindi ngai benza tela tokodina kavutuka diakako po papa amonaki ete mpona kosoigne bamausolée ya papa moto yango auti poto aye amonte asali soki akei soki mwa likambo moke na bamausolée tobengisa ye lisusu kuna pe aza engagé na société fo asenga na so bapesi ye nzela te moi pe aya eza te awa musala eza kozela donc yango papa fombanza yebsinga ke tokodile untela kavutuka diaka ko kalangi dilanga bilongo bampangi papa dona oyaka ndengona era bela bongo merci entre temps uzalaki na compagnie monene kuna ro kor mbonga poto awa nkamba pasi makanisi ezongi musika makanisi ezongi musika donc le tango wana asombi voiture ayikopesela papa mfumambanda ayekotika po azonga papa mfumambanda tinga to benza tokodira untela kavutukiliakako lake ko yebsa papa menga na yema kamususu na ikotikila yebora kitoko sibaduka na mapeni ni nasaringa papa lobiko kozonga lisusu te musala na yo kobongisaka ba mausolée euti musika soki nazongi ne bandeli nkolo c'était comment toyaki na amphithéâtre
na ba calcul ndenge ezalaki fato salaka 1 mois. Na 1 mois amphithéâtre peut salamaki te. Siko ngana na makanisi na zonga. Puisque 1 mois et c'est pour n'habiller. Dans l'entretemps, na monaki que papa Dialunga na sepelaki te, mais nga pe na comprenaki te. Na comprenaki te par rapport au musala ndenge ezalaki. Musala amphithéâtre on a saki na l'église, amphithéâtre na centre d'accueil. Na yaki pour 1 mois, OK, ezalaki prêté. Mais papa Dialunga na amonaki que na so comprendre pour nazaki bena bébé spirituel. Na linga na zonga. Na ekoko sa papa Dialunga na ngai papa na remarqué makambo moko. So na pesika yo mbote ba couple ezo kota mbulu. Papa pe alobi na ngai lokote. Na bisi ngai papa na zo kende touro makambo feza calme atalanga lo lokote. Aïsi papa José Rigen na papa Alphonse. Aïsi toko wana soki a dû avion a commis na ndako na ye ba changer nga maman. Osasi o kende bena papa Dialunga na alobi na papa José Diangenda na papa Alphonse toko wana soki a dû avion a commis na ndako na ye ba changer nga maman loba maman na nga maman mulute osasi o kende ezalaka chaud na vandi kaka tata papa Alphonse aye monsieur Dona voyez nga oui papa saki yango calamité papa José Diangenda aye papa Rigen ah Mbuta, osokende nga oui, nazokende. Ba on peut alobi o si bazwa ki code na kati. Papa Dialunga na alobi pe lokote. To zui ba bagage to comme na aéroport. Ba tous ba leki to tikaki na papa Paulin. Avant to bima, yo na juste to kelika ba fenêtre. Okotika la, nzoka ipa ki na piège. To comme na aéroport na zolika ba place nyuso. Et comme ga place asuka bakangi passeport na ngana ba billet. Si monsieur Dona au voyager te ngai bo pesanga ba raison mais ba raison c'est na kati na yo comprendre nga bien mutasali ba kopo na feza papa Dialunga to raté avion ke na tikali siko dimanche to samedi wapi na centre d'accueil siko faki pezali kala téléphone ezagité ba to bi papa Dialunga akangi ba to na aéroport basami balé singa bi ata to lali avion c'est que na lamuki siko na makansi nanga ezaki ngai bon muta sali ke na voyager te eza papa Dialunga na alors na lobi se souté woli mi sanga sele kano fona lo ba momni za ngabi en tout cas papa Dialunga na lobi se la kansi nzambe nemi na lobi se souté bon ton wetani to côté église na centre suka na ngoto komba 16h ngabi bo to ke mona papa Dialunga amunika kalulu kwe ngabi ai bandi na fandika aye to sololi siko ngata na wagi na kolobisa papa te papa pa bibo to fuka na papa Paulin yem do ngi konja délégation to katri biso mbale alobini bon na aéroport ezaki nini atuni papa Paulin abi ta to komi na aéroport ezaki bo yalinga toujours ba détail et comme tout na ngai bon ba dossier makamuna ye ezaki nini natalinga bien papa Dialunga comprendre nga donc maloba yanga mais yo kolobate papa Paulin bon tant to komi na aéroport bakangi ba billet na biso mo to voyager sur ezati siko ngapi na si mutu na singa bien papa comprendre nga na bakina kolobisa souté mala mo da l'entretemps ngai papa limisanga ndena yose na kolobisa souté limisanga papa Dialunga alba na lokote na singa ba pardon belé na singa ba pardon soit bon toko toyokani abisenga ka likambu moko vankonto kisalu vontunkatu malendisa tomako après tant na yoki likamona ngabia papa ngabsinga papa limisanga na sasu nengona te ay bon siko na limisio alobi na ngaka na yebi bokendaka osaka na poto un jour bokende wana ça déjà 1 mois ngapi na tali ngabi ndako nga fite to salika côté moko so na tiki pe batu c'est pas bon ngai bon nabsinga ngabi bon ngapi te bana ayo comprendre ngabi nabsinga papa fumambaza ngabi bon papa système ezasiko ezaboy mbamo courage linga bon mamo kendiza souté ba fois basala ntia nioka banda e banda kasa allez papa et c'est ce qui m'a cassé abi bon siko bokeno ngai papa siko boulot ke musala na zongi musala 2 semaines après abenga sus papa de dayaka absinga bolika moza zaboy
moi si na yo na ba no bazo tia ba prière belé pour tata na bango zonga laisse ngai papa pour na ba terre bon na no bengle sérieux wana semi abio na no bengle wana musalisi ya makamunyoso ngai papa makambo zonga ezate na minute one na biso kaka bande bandaka sa boulot c'est boulot makambo so totala ngapo na coach esprit 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois tu as aussi ça amphithéâtre tant on a 6 amphithéâtre et bon si on zonga na zonga tranquille on a premier tour on a ba meka baté saliboso na zongi tranquille tant on a écouté na place na sala musala ba contrat musala nyuso na mesa ezawana ngana bon na kobi na potunga bisu na bengi patron na mona kobenga ngabi na pe bana une semaine après une semaine na bengi patron na mais c'est catholique abi comment je suis déjà arrivé t'es où là au juste en Afrique ou ici ngabi ici na keta na zo contrat na bureau signé contrat ba futa nga mbongo ya bien na contrat wana parce que camion musala mbongo bien na bandi ko sala mais na remarqué kaka neti basolanda oya na mbanza ya wa chauffeur kola talinga ba papa jalunga na atiki biso papa jalunga na atiki biso et puis mukolo papa tika biso na santa kiango na kena musala na so senti bien té na zo mona likolo bien té baba paté so bunanga mais qu'est-ce qui se passe na ndako ba biso que papa jalunga na atiki biso en tout cas kolo libisa a ebi ninge zakiwana e ba isenga ngabi yalunga to coopérer bien papa ça était qu'il va mbanza na fusila e ba isenga to yena mbanza to kota na papa zako epsikani mais c'est dona savanga bi ça ne va pas ngabi papa yalunga la fo azate to zo mo eta bi non mais azawa bozo kutane ngabi mais azate alaxinga mais yo la cara si après ça tenkoro ayi singa veste wana elembaki ya wana ko regete soute vie na yo de manza yo na ka mutayi sanga fidèlement papa zako et puis singa pe courage nga bi na comprendre maka mususu nga bi siko à partir wana na vandiki benga bi papa de ngana auto zakene azane yangana à l'aise ne tous les colo à l'aise et pousser et poussez au bout de voyage oui osumuna kaka ti jour mususu na voyage tant to sali bureau ya wakanyenga bibo papa donna makamboza photo sala mais kende voyage bongoya na ke voyage nkola benga bi voyage au saga 3 jours kaka to yoka nyosongi na bon billet mon naso mapé à 3 jours tena so maka billet il y a 1 mois na 1 mois pe na yenga bon na 3 jours ta ça non to ça le premier jour deuxième jour troisième jour bon na moni ba no betanga ba 40 ndenga ezaka mo manene fanga et 3 jours Congo to so pour ça na yawe ayo sanga vérité ay papa donna likambo za ezaboy to solo la siko na moni yawe ni tabunine nkola récupérer papa donna makambo za ezaboy to sana siko zo bana na ninga gentité na ninga ni tibo mechanga est-ce que papa za gentil mais nini papa donna ezaboy na musakuna usalaboy bon d'accord et au monde peut-être que papa aïsenga na usala 3 jours avant on a voyagé mais Christine a dit papa de nos jours qui est pour 3 jours so waxi 0 ça comme ngabi so waxi 0 3 jours ça et moi na mon oncle faut pas que ça va se révéler donc il y a wana ndingi ezawana misala nyuso oyo to yeko li photo ça on a Yerusalemi ndingi ya walobi alwaki na biso oyo sa ibu sala o baza na photo ya o to yeko la ki photo la sango ndingi ko la lobi so ke zaika ka o ta na poto no to za na Yerusalemi pa na biso to za na biso ade la ville ba uta na sens baza na bangola donc elingi ko la sa papa to sepeli na journée ya lelo ndengi baninga bakomba sapeur pompier na poto ezaka musala mo pe makasi ya bien
n'encourager bango, to renforcer bango ba ninga mususu ko vanda papa en pamba, c'est pas bon. To renforcer on va comme belé ndinga senya mo papa. Donc papa makanti zongi musika makasi. Ah, merci. Merci kaka papa. Bajenoye. Oui. Donc bisonyon so souci à papa Simon Kimbangu Kiangani. Toza la makasi na mabondeli. Na mabondeli tozo bosa na te, na misala pe tozo bosa na te. Papa Simon Kimbangu Kiangani alingi te ke ba misusu tofandi kaka tokangi maboko. Tozo sala misala. Oana papa ndenga kwei donc ba Croix Rouge pe ba bimi basali démonstration musala na bango. Eza boyete. Sika tokotala mutu wana ndenga kwei to umelia wa peut-être melitino kite nyonso wana. Eza boyete. Nyonso tozako yekola. Mayangi. Yerusalemi manso il faut ezala. Yerusalemi manso faut ezala. Yango na ebite soki dirigeant soki chorale nini faki pe ayebi yango biso nyonso toye kopesa papa Simon Kimbangu Kiangani maboko. Eza boyete wala dirigeant toko pesa yo maboko. Papa miscible oyibi nzembongo otoyema. Honorable binze bango to ibisola ngote honorable. Ocha. Solo joyo kanote. Maboko atabako bunisa yo biso tokotika yo teo toko pesa yo maboko atabako bunisa yo biso tokotika yo teo toko pesa yo maboko oh Kimbangu toko pesa yo maboko yo atabako bunisa yo biso tokotika yo teo pesa yo maboko atabako bunisa yo biso tokotika yo teo pesa yo maboko oh tolingi yo Kimbangu tokopesa yo maboko oh tolingi yo Kimbangu tokopesa yo atabako oh, maboko beta maboko yokani nzembo nkolo sengi to beti yango yokani mokili mobimba beta maboko To pesi bino 2 minutes faki bote yango na musique 2 minutes kaka oba ndeko na biso depuis bafuka maki.
Merci Faki, merci. Merci Faki, na vocal, na bino, na instrumental. Félicitations. Yango tomi pesa mingi na mabonde lipe na misala. To pesa tata Molimo Santu, papa Simoki Bangukiangani, maboko. Soki to salili ndengwana, ba papa Simoki Mbangu, mama Mwili, bamwala misato, bakosepeleza boete, bango soki basepeli, biso tozwi nini? Mapamboli. To yoka biyoka yoka te ya batu, biso tomi pesa kaka na mabonde lipe misala, to selisi boyo komba tata, mwana pitata Molimo Santu. Amen. Na maloba ya malendisi, epesi biso makasi pe mayele, oye uti epa ya nkolo, na komba tata, mwana pe Molimo Santu. Na komba tata, mwana Molimo Santu. To bondel. O nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tata Nzambe kabiso pe bozali kosalela biso tango nyonso. Yango nde tozali kopesa bino lokumu. Tomataki na ngomba Yerusalemi kokumisa bino. Toyoki litei oye uti na mokano ya tata Nzambe oye lendisi biso epesi biso makasi ya kosala misala pe kotambola na mokolo na lelo. Musala na bino pe ya botongi ndenge boza kotinda biso. Musala na ndenge bobongisili biso bopesi biso emonani. Toza kosenga tango nyonso ete tango tozali kosala misala tikete bopambola kabisa. Soko bopamboli tokosala ya koleka. Na ngonga oyo pe tomoni ndenge bana na bino oyo bandimi musala oyo ya kobatela Yerusalemi na moto to makamba ya ndenge na ndenge. Pambate lelo oyo ndenge bolobelaki yango bino masato ya bule na nzoto ya papa de angenda. Ete makambo nyonso oyo esengeli mpona koyamba papa ya ezala ya kokokana awa na Yerusalemi. Courant yango oyo. Mai tozali kobunda. Kasi makambo nyonso wana ekomonana te, makama ekosangaka te. Ya makama wana ndenge enkar bopesa na baninga polakisa bango ndenge nini soki likama ndenge wana eye ndenge nini tokoki kolongola likama wana. Yango tala bana na bino ba yekoli likambo yango na bibondeli to bisaleli oye monani mpona koevite makama nyonso wana. Yango toza kosenga na misala nyonso etikali ndenge bosengelaki yango bino basati ya bule na nzoto ya papa dengenda kuntima. Tikete ndenge olobelaki yango bato ya mitema malamu oyo bailingi Yerusalemi bopesa biso ba possibilité na moko a contribuer na likambo oyo asengeli kosala na kati na Yerusalemi po ete makanisi na bino ekoka kokokana. Solo yo papa dengenda olobelaki yango ete lokola ozali Molimo Santu ozali Nzambe okoki pe kosala makamu sike manso na bonzambe okokisi yango. Kasi po ete tozala pene na bino bokabuli misala yango na biso batu bopesi biso pe mitema malamu tikete bata mitema malamu wana bamonana po ete misala nyonso oyo bolingi na kati na Yerusalemi ekoka kokokana. Biso pe bato fane na kati na Yerusalemi bopesa biso bososoli. Ndenge toza kosengela biso ete soki totongi Yerusalemi nde pasi na biso ekosila. Bopesa biso molende wana
po ete totonga ilusele mipasi ekoka kosila. Tosengi kinya na mokili mobimba liwa oyo bato tozali kobomana na biloko ndenge na ndenge makila ya bato eza kotanga toyebi ete makambo nyonso wana na bozanga koyokani mpe motema mabe polongola biso motema mabe. Bato na malade ndenge papa Mfuma Mbanza papa de Alunga na lobaki yango ete ba cimetière etondi kasi soko tali bato bakufi na bolingo oyo ayo tata Nzambe baza muke oyo bakufi na tina ya zuwa ya motema mabe baleki mingi likambo wana bobogisila biso yango mutu nyonso akokufa na bolingo ya yo tata Nzambe kasi na makanisi na biso ya babete kobomana kobimisa makila ya bato so totali na este kuna tikino lelo awa na RDC mpasi ezali bosalisa na esika wana eliki ezali ete ndenge toza kosenga butu moi ata moko to mibale o basosoli likambo na bino bokoyokela biso mawa po ete bopesa biso kinya mpe boyokani awa na kati na mokili mokolo mobimba ya lelo totyango na maboko na bino po ete bokoka kosunga biso onkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Mosantu. Amen. Twende nukia mbote. Soki ezali na bato bakosala musala na te tokosuka wapi tozali komona na ba télévision ndenge ba grand hectare ndenge ezali kosila kosome na ntina ya incendie yango wana toyekola mosala tokota na mosala ndenge Nzambe elobi tokopesa papa Simama Kimba okianga ni maboko pamba teli ngombo tata Simama Kimba ekopesa biso batu mwindu balobi ke Molimo Mosantu akozala na biso libela na libela biso Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.